Agence fret Pochan Handel. Agence Pochan Handel. Bana Allemagne, agence Nabino, agence Pochan Handel. Mobange na agence. Ndeko soko lingo tinda koli na yo, carton na yo kangi kitoko ndengo kangi, ndenge kokoma na Congo na Kinshasa. Ndeko soko lingo tinda koli na yo na Kinshasa to na Luanda na Angola, olingo tinda voiture na yo na agence Pochan Handel ya sûr. Même bapine ekokoma kitoko. Agence Pochan Handel numéro 1 na kati ya Allemagne. Pochan asengi na bandeko nyonso bozala sur biloko na yo ndenge otie ndenge ekokoma. Ndeko nyonso ozali na Allemagne, bana Angola ya Luanda, bana ya Kinshasa Congo RDC, bana ya Brazzaville, agence Nabino Pochan Handel. Pochan Handel. Ye deux fois te bateau ekendaka tango nyonso chaque 3 mois bokomona bateau ezali na mboka ya bakoko. Pochan Handel oyo azosala fierté ya bana RDC pe bana ya Angola. Pochan Handel. Numéro de téléphone, contact ezali plus 49 152 025 177 31. Plus 49 152 025 177 31. Ndeko soko bengi Pochan Handel akokoma sur place na ndako na yo pona kozwa koli na yo to mutuka na yo. Bapine pe kokoma kitoko. Pochan Handel ya sûr tokos. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission masolo na biso oyo epesami na ndeko na bino Kongo Alenga Chora de Sulangar. Bandeko kimia nzambe ezala kati na bino bayebanso bakokutana na libaku ya kolanda video oyo. Bandeko na ngai ndenge tomesana kokutana mokolo ya vendredi pe mokolo ya poso pe mokolo ya yenga. Pamba te ba émission na biso tosalaka yango par hasard kasi ya solo lokola objectif na biso ezalaka na likambo etali mboka. Kongo Alenga ya lobelaka kaka makambo ezali koleka na mboka pe na mokili pe likambo etali bakoko na biso. Kasi masolo na biso émission oyo tolobelaka ma ezali koleka na RDC, la République démocratique du Congo, pe oyo ezali koleka na mokili. Bandeko na ngai yambo ete nzambe apambola po émission oyo bato balandaka yango bayebi ke Kongo Alenga azali mutu ya polémique te. Kongo Alenga yaka mpenza na masolo oyo esengeli oyo ezali koleka na ndenge ya bosolo. Lelo yo ya solo bandeko boyebi ke bakongolais mboka na biso ezali kokende kaka mabe na mabe kaka. Mboka ebongaka te, peuple atelemaka na ye te, mboka ekendaka nango kaka na kisongisongi. Mboka nyonso tu soki bino peuple bokomi basongere. Bandeko na ngai tozoloba ngo na ndenge lingala ya bosolo mpenza oyo biso bakinois nde tozalaka na kino. Soki peuple nyonso bokomi basongere, bandeko mboka ebebi. Soki peuple nyonso tu bokomi badanfour, mboka ebebi. Soki peuple nyonso tu bokomi bantsor, mboka na bino ebebi. Peuple azalaka complexe te, kasi peuple abundelaka mboka na ye. Bandeko boyebi ke ya solo mboka na biso mboka ya Congo toza na richesse ya kosakana te. Kasi ya solo bandeko soki peuple congolais ayebaka makambo ezali na kati ya se ya mabele sika oyo ya vandi, bandeko na nga mbe tozalaka na lolendo moko oyo tolakisaka babilamba kote koleka.
oto lakiselaka bilamba basapatu kibobiso bakongole wana fale ezala kibobiso na ndenge ya mabele ya bakoko na biso esprit patriotisme ezala kati na biso me bandeko ezalaka te ya solo bandeko na ngai boyebi ke tala mboka na biso nde bozali komona yango image wana ya Kinshasa ya pamba totonga yango kutu nanu penza te ya solo tolobi totonga mboka na biso mboka Congo c'est paradis parce que toza na fleuve Congo na kati ya Kinshasa oyo tokobeta yango modele moko akosaka te toza na océan na ba Congo tokoki kosala tourisme oyo bato bakoki koya bazosala nde tozomona bapays mosusu bazoprefere kaka koni kosokola na océan mpo bamona modele ya mboka kasi biso mboka na biso bandeko na ngai mawa mingi yango wana ngai ndeko na bino Kongo alenga namemela bino ka masolo ya kitoko ya solo bandeko na ngai mboka ya Congo na miniti to na ngonga oyo moto oyo azali numéro 1 ya mboka ya Congo boyebi kezali Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Wana tokoki koboya yango te parce que pays mobimba na kati ya mokili monde entier soko tuni bana même na ba classe na bango qui est le président de la République démocratique du Congo bandeko ata beti munoko me soka aluki akoti na ba Google na portable na ye koka aluki bandeko na ngai ti akoya komona ke président ya République démocratique du Congo kombo na ye Félix Tshisekedi Tshilombo. Ya solo bandeko oyebi ke Nzambe ndenge asala biso bato tobotamaka tokolaka tosalaka oyo tokoki kosala mpe tokufaka kasi eloko moko oyo mfuma longo tobengi Papa Diangenda ye azali koloba alobaka na bato ntango basalaka interview ntango awutaka Suisse bavideo wana ezali batuna ye na bajournaliste bazalaki ebele Papa Diangenda balobi yo okufi outi na hôpital na Suisse balobi yo okufi wana avant akufa bandeko Papa Diangenda alobaki mokili mobimba mutu moko azangi malade azali te biso nyonso na mokili ezala ndoki oyo aza koluka yo ndeko ozo kobanga aza mpe malade ezala mutu aza koyina yo ye mpe azali malade ezala mutu oyo afingaka yo bandeko na nga suka na ye abelaka mpe kaka donc Papa Diangenda na résumé alobaki ke mokili mobimba tozali maladi mutu pasi ekoki mpe koboma yo mpo mutu soko aza koyoka mutu pasi soko obenge na telefone ndenge nini mwana mai koma yo ndenge nini te desula nga nde nazali awa vraiment nazobela ozobela nini no mutu ezosala nga pasi nalalaki bien te mutu mpenza ezobeta donc aza malade te Kongo alenga nde naza boye libumu mpenza moye te ezoleka libumu pasi donc maladi moye te nalalika na mbetu maladi libumu ezolekanga moye te moye kuna abima eza te maladi kaka libumu wana mpe koyiki mpe koboma ye mutu mosusu lipeka liboko kaka otoyokaka o azali kaka kobela liboko kaka pasi ya pamba yango mpe bomi ye kosu kaka ya pamba mama ye kosu kaka yango wana ebomi yango kaka ebomi ye donc bandeko na ngai tosekaka bato te président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo abeli mpo azali mutu aza nzete te aza libanga te nzete kutu ebelaka mona ebeli ekwei bandeko na ngai Félix Tshisekedi Tshilombo aza na mobembo na mboka ya Belgique mpo na sante na ye ezali malamu te aye kozwa traitement basali opération ndenge toyoki ndenge bato nyonso bazali koloba ya motema mpe basali opération na motu ezali sante ya motu
c'est vrai mboka na biso eza kotambola malamu te. C'est vrai bandeko nanga Félix Tshisekedi Tshilombo kozwa na ye pouvoir. Nani ayebi yango te, monde mobimba ba contestaki yango. Mais kasi ya solo eza kaka na mboka na biso Congo te. Afrique mobimba ba élection elekaka malamu te. Parce que tous en ba nombre de personnalités oyo basala ordinateur moko boye na kati ya pays na bango ba compter nombre de personnes ya batu na mboka na bango bandeko na ngai bosana. Donc ba élection de surtout les en Afrique les en ka triqué. Donc bandeko na ngai kobela ya président Félix et sali polémique ponini bandeko bebi ke mboka ya Congo loko les ali kotambola malamu te, passe ezali na Congo, nzala ezali na Congo, courant ezalaka te, mai ezali te, banzela ya malonga ezali te, construction ya malamu ezali te, peuple azali ko vivre na moins de $50, non pardon, $1. Mais richesse etondi na mboka ba politicien bato bazali kozwa mbongo wana bazali kolia yango. Okotuna ba politicien balobi ke biso te bato ya FMI bango nde bato bazali bato ya Banque mondiale bango bato oblige biso ke ba minere na biso foto luka ba partenaire bango moko ba kolukela biso moko tokoki koluka te tokoki pe kopesa prix ya biloko na biso te. Mais à part yango quand même, malgré les Occidentaux, bango bazali ko yiba biso, bazali ko zoa, ko exploiter richesse na biso, mais quelque chose kaka pourcentage ya mukeka o bazwaka wana ta 10% wana. C'est beaucoup déjà. 10% et ça déjà belé. Mais et pas ya ba président africain ce qui a eu 12%, comment le 12% ou 14%, ce qui va jouer yango, au lieu qu'il y a 10% ou 8%, va faire ça pour la population, pour la peuple. Il y a 8% ou 10% pour la yemoko. Bandeko ba secret monsieur soit présent na biso en Afrique, et ça catastrophe. Mawa trop pour la président africain. Il a préféré Yende. Le moment où on a raté, président comme milliardaire. Mais peuple n'est pauvre. Ponini, ba occidentaux, bango etali bango ti. Bango ba pesi 10% ou 12% et pays il y a pays wana, mboka wana. 10% ba pesi on individualité. Parce que dans mes candidats, va passer à 10% sur 12%, va passer à RDC to na pays Songolo Pakala. Car c'est pas présent na biso, bango ba longola mbongo na bango, ba longoli 2% quand y va passer na armée, police na armée, et puis 2% au rotikala peuple a potana nango. Yango bomoni ba ndeko to sofaka, to monaka pasi. Donc va présent na biso baza ba égoïste c'est que de moi bien baza mitema soto bi lukundu esangana na kindoki donc bazali ndoki lukundu donc mitema na ndoki lukundu et soki esangani bandeki biloko botala bombi kuto satan deleki ba président africain. Donc, président Félix Lelo, santé za malamu te, vraiment biso attend que bana ya fumuki mbangu to sekaka na biso batu te. Jamais tokoki ko seka président de la République ezala muninga na ngai Kongwalenga na koki jamais ko seka muninga na ngai. Parce que na yebi ki aza mutu lokola ngai na kobela ye pa kobela. Ya kobela ngai ya kobela ya ko biso nyuso tu ndenge na pesi ndakisa papa denge na loba yango mokili mobimba tozali maladi mutu akochape maladi na mokili azati mutu pe akochape liwa
na mokili azali te. Bandeko toyebaka yango. Ndoki okokufa kaka. Ata ozosala mutu mabe. Yebaka yango okokufa parce que na mokili ya molimo kuna pe makambo pe ezali. Ndenge fumuki mbangu ye moko ayebisa biso. Na mokili ya molimo mokili mosusu pe ezali. Yo renaki na kindoki na yo na mokili. Me yebaka na mokili ya molimo bato yosalaki passe oyinokolaki bango nde bato bakorene na mokili wana. Bongo komona makambo komona. Ndenge leo toza komona na Congo, na Afrique. Ba ministre, ba mbongo boza kozwa. Ba président africain osala ngele. Président Faci lelo azala mobembo na mboka ya Belgique ake kozwa soin na ye kasi ya solo bandeko nyonso bazali ko beta penza mabaku mpona koseka ye kofinga ye vraiment esali pasi ngai atanke mwana penza fumuli mbango esali nga pasi parce que azali mutu azali président po azali kokamba biso malgré na avant 5 ans oyo kokuta mboka 18 ans Joseph Kabila oyo lelo azodondwa na ye na libanda abomaki mboka. Mboka etambolaki malamu te. Mboka ezalaki na bagroupe armé ti lelo ebima te. Eza kaka wana. Bagroupe armé wana oyo ba-occidentaux oyo toloba ba-impérialiste Amérique na ba-France bakoti na kati ya Congo. Babimisa yango balakisa biso pe exemple ke ndenge bazolinga basangana nde basali na mboka kuna bakote ya Ukraine to Russie. Donc Faci aye kokuta mboka se ebeba. Mobutu ava kufa depuis 1990 nana yebi yango te depuis 90 parce que biso toza ba jeune to botami avant que to ba 1990 wana donc to vivaki ba 90 na kini to mona ba pillage ndenge salama to mona ndenge mboka catastrophe na ndenge banda mutu moko te oyo lelo oyo tozomona ba petit lelo c'est normal les alliés génération na bango mais biso ba Kongo alenga tozalaka déjà na 90 tozalaka déjà bato tozoluka za bambongo toyebaka déjà vie te mboka ebebi yango tobimaka tobima po mboka ebebaki Faci aye ye pe alandi kaka lokolo ba président bandeko la ngai tant que peuple congolais okoyeba ki responsabilité na yo te na mabele na yo pour finga présidente pour yo moko ata batie wana osana eloko te peuple azwaka maturité il faut mentalité na yo changer il faut comme un esprit patriotisme patriote il faut yeba kobundela mabele na yo nanu tomoni ba ukrainien baza kobundela nanu mabele na bango malgré bayebi ke force ya barisi Baris, pardon, et l'équipe à Bango plus de 5 combien de fois. Bango beta Bango, bah il que Bango beta na Bango Bango. Mais Bazo résister kaka na ma belé na Bango kaka. Bango ba ma belé kaka. Ma belé na Bango. Bazo senga ba aide. Mais est-ce que biso na Congo tout le monde? Sur 15 millions de Congolais na kata Kinshasa, combien de personnes babima? Pas même 50. Pas même 5, donc pas même 1000 personnes na Kinshasa. Non. Mais bino mo de la Congo passe. Félix Abomi Congo. Félix Abomi Congo. Bon siko bino musala na bino bosala nini. Attends que ba konzi ya mabele ngo za peuple za félicité. Eza IDP cité. Mais ba konzi ya mabele za biso peuple. Biso nde photo bunda. Biso nde photo lobela mboka na biso. Lelo so otali na ba réseaux sociaux bato baza ko banga pona ko lobela Congo. Faci aza éternel mate. Azu bokonzi oui, Mobutu azaki éternel mate wapi lelo. Laurent Désiré Kabila wapi. Marengo Wabi wapi. Président Tchad aza wapi lelo. Mohamed Kadhafi bandeko na ngai biso tutu koleka mais mabele ya RDC wana Congo ekotikala matondo mingi masolo na biso bo partageaka toujours bandeko na ngai biso toyaka na masolo oyo esengeli bato bozo yoka
vous raisonner parce que tu y a gâté dans la polémique. Comme aller dans la polémique, tu as allé battre tout le Mboka Congo. Tu as gâté parce que tu as dit ma belle na biso. Fachi Béton, vraiment, nous avons pas mbolayo au bika. Abate biso to linga kufate au bika. Oya ozonga la Congo oye bandenge ya kotambusa mboka yebaka yango ke foko banga nzambe il faut ko sa fati ayebaka yango ke nzambe foko banga yi sala makambo ya malamu bongisa bomoi na yo lakisa bato ya solo il faut sala malamu pona mokilama ya molimo ozala pe exemple ndenge Kadhafi lelo Kadhafi atazaki muto mabe aboma bato. Mais Kadhafi a bongisaki Libye yango moni kombo na eti lelo même ba guerre za ko leka fa batanga ka Libye asalaki nini Kadhafi asalaki nini parce que a bongisaki mboka na ye a tie vie sociale na kati na Libye ba Libyen ba yeba ko vivre asali tout to comme na monnaie moko na kati Afrique ba président Afrique ba péré asali tout to comme na satellite tala lelo poto tala loko il faut que tout dépendre na ba mindele. Mais il y a une idée, la président Yewan. C'est ça. Fachi yango toujours senga. Toko senga la aide tout le bague Fachi a kufa ponanini. Le loko senga la Fachi kufa lobi okeibo yo moko kufi. Oko sa sokonu. Oko lobanini pla okende kona Fachi atikali nai. Donc bande kona ngai balakela ka mutuli wate. Nzambe yende mutayebi azana contrôle na biso pona makambo ta liwa. Mutu moko te nzambe ayebi ke mutu mususu kobotami okokufa na guerre mutu mususu kobotami bakotya mbeli mutu mususu kobotami bakokata mutu mususu kobotami ata bazosala mabe oza koregistre kaka nzambe ayebi ti mokolo ye moko olongola molimo na yo mutu nyonso na mokili eloko nyonso elekelaka ye bandeko na nga nzambe mutu ayebaka yango nzambe ayebaka parce que azotala boye mwana wana satan alingi azwa ye nzambe ayebi soki omipesi na ye nzambe akoya kolibere yo akobikisa yo yango bandeko tosaka nzambe baprésident na biso bayebaka makambo etali makambo ya nzambe pamba te nzambe azali nzambe bandeko nzambe azali nzambe tosakanaka te donc bandeko na ngai vraiment ngai ndeko na bino masolo na bemelaki bino ya liboso yango wana donc likambo etali Fachi Béton président de la République démocratique du Congo vraiment nzambe azala na contrôle na ye sika azali biso tozali na posa na ye azonga pamba te misala oyo aponaki alobaki ya kosala ifa asala yango soki akosala yango te tomona aye moko mpa mona moto mosusu akosala yango c'est ça ndenge lelo Joseph Kabila aza lisusu te tomonaki ya solo aza komona ndenge oyo eza kosalama na Congo soki pasi ye mpe aza komona continuité ya pasi oyo ye atikaki ezosila te donc président Fachi ye wana bandeko na ngai azali na pasi kuna na kati hôpital na mboka Belgique na Bruxelles vraiment en tout cas bandeko bana Congo bandeko to famille na ye bato nyonso to bazali na souhait ya komona ye donc eloko biso tokoloba ezali te tokoki kolakela ye te pamba te nzambe ye moko azali na contrôle na ye yango tosengaka kaka na nzambe mboka ya Congo ebonga nzambe Congo ebonga baprésident na biso oyo bazali koya bandeko na ngai soki bakoyeba nzambe te ndenge toujours Fumukimbangu alobaki boyeba nzambe obanga ye po boyeba ndenge nini botambusa mboka ya Congo. Merci nzambe apambola bino wana ezalaki parti na biso ya liboso tosoli mokolo ya lelo mpona makambo etali président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo ye azali bongo na kati na hôpital kuna na Belgique ya solo azali opéré opération ngo toyebi te mais c'est panzani sango reste à vérifier mosusu balobi motema mosusu balobi awa na nsima mutu baza koopere ye bandeko yango biso tolobi kaka ke malade eza ya moto nyonso biso toza likambo ya koloba te ya mibale bandeko tokolobela bino na masolo na biso
masolo ya bana Congo, masolo na biso, avec Yemoko Kongalenga, Chora de Soulanga. Bota la binomoko bandeko, société soki izini oyo, ezali kosala ba champagne, pe ba ji ya ndenge na ndenge, na mboka ya RDC, ezali ya ba chinois, ya ba ekolo, kande to bengaka ba ekolo. Kasi ya solo bandeko na ngai, condition oyo ezali kuna bandeko okoboya. Condition moko, bosoto moko, bandeko na ngai, na bato pe baza ko comprendre te balobi yango mboka na biso mboka ya Congo. Botala poto ya banyei, oyo se komi couleur soki ya ndenge nini salite, esika baza kosala masanga oyo tobenge ba champagne oyo baza kotekela ba Congolais, po te Congolais alangwaka. Boyebiki ya solo bamindele bali na posa ke ba Congolais bamelaka ba masanga balangwaka bayebaka te makambo ezali koleka na mboka na bango, pamba te nkita oyo tobengi richesse oyo tozali nango toyeba kokonsome yango te pe toyeba ntina na yango te. Yango wana batiela biso masanga. Bandeko botala bino moko ka comportement biso tozalaka nango ba Congolais. Au lieu que tobundelaka mboka na biso, totelemelaka bato bazali kosala mabe na mboka na biso, lokola ba société, lokola ba chinois, lokola ba indien, lokola ba libanais, ba nigérien, bato donc ba étranger en général oyo bazali na mboka na biso. Parce que soki otali boye ozomona ke bandeko na yebi te soki biso awa na France, na Paris, to na mboka nini yango tokosala. Ata kutu na Paris banganda yango tomonaka okoti pe toilette solo ta solo, mais bandeko quand même ozomona ke ekozala ta boye te. Mais biso na mboka na biso bato baza koya piaka mbongo te, asali mwa ligablo na ye na nsima se na ndako na cave boye na kela, bandeko na ngai angindi pe akomi na bambongo ya ndenge na ndenge. Po nini aza kotekela ba Congolais ba biloko ezali ko détruire ba nzoto ya ba Congolais. Mais ba Congolais baza kosala pe na société wana po nini paseleki asala nini baza na choix te akokendeka kosala kuna. Tala pasi tala bino moko tala ndenge salite oyo basika bakosala ba champagne. Babiso balobi no champagne ezalaka nango ka ndenge wana basala yango baplace ya salite. Mais bandeko na biso Alexis Champagne azalaka propre. Tomona bato tu bala bakomba ba champagne. Bandeko na ngai ezali mawa mingi. Botala salite ya boye. Botala salite penza ya boye. Bandeko na ngai esika bazosala ba ji yango oyo. Bandeko eza kosala pasi ta toza komona ba bidon ba biloko place yango désordre société ya ba chinois basangani ba indien koto basala yango ya ndenge na ndenge. Baye pe batia yango na magasin bato bazali kosomba yango baza komela. Donc ezali mawa komona makambo oyo ezali koleka na RDC. Bandeko na ngai bana RDC bana Congo tolamuka tolamuka bandeko mboka na biso mboka oyo nzamba pesa biso ya kitoko boye po na nini tozali kokoka kotelemela mboka na biso te. Bosoto ya boye salite ya boye bandeko po na nini tozali kotika yango. Bato bazali koya na bamboka na bango baimposaka biso na ndenge ya kosakana te. Tokoti komona video moko tokoluka kotia mwa extrait ya video wana bomona ndenge bazali ko maltraiter ba Congolais na mboka moko soki leta kombo mboka wana se bokomona oka na video parce que kiminga video yango. Toki bandeko na ngai bomona ndenge bazali ko maltraiter ba Congolaise bandeko zali pasi pe mawa. Olindisi kulutu weti mutu apartajaki video wana atindelaki ngai yango. Mais kasi bandeko sali pasi pe mawa mingi komona bandeko na biso ya bandeko na biso ndenge bazali penza konyokwama na ndenge ya kosakana te.
Donc pasi pe mawa mingi na motema komona ba congolaise ndenge bazali konyokwama vraiment ezali mawa mingi. Video wana lokola ezalaki ba mama batikaki bango batolo bazali kokanga bango basinga bandeko na ngai video wana basi babomi yango. Tobi Facebook akoma na rapidité akosakana te. Donc so bamoni video wana ke ezaka malamu te directement bandeko balongoli yango. Donc na luki yango awa video yango ezali lisusu te, dommage. Donc ezali video moko oyo ezalaki kulutu wechi que je salue aussi. Ye moto amonisaki biso yango mpona kolakisaki ya solo. Botala ba congolaise ndenge bazali ko maltraiter bango vraiment na libanda ya mboka. Boyebi ke biso partout tokenda mpona koluka kaka ba vie lokola passe eleki. Vraiment en tout cas ezali mawa mingi. Donc usine oyo ya fabrication ya ba champagne ezali bongo ba chinois bato bazali kosala ngo na kati ya Kinshasa. Vraiment ezali grave. Bato balobi ke il faut baspulser bango pamba te soki batiki ba chinois oyo bandeko na ngai ekozala catastrophe, eza danger moko ya kosakana te mpona santé publique. Donc tala bansanga ya ba champagne oyo bango bazali kosala, tala esika yango salite bosoto bandeko na ngai bongo champagne wana soko omela yango toyebi te soki eloko nini bazali kotia na kati ya champagne wana. Kasi congolais lokola azomona ka champagne tika champagne na mela waselo na prix moko bo mutu nyonso amoni ke bana poto bamela ba champagne nga pe na poto na pardon na kin fo nga pe na mela champagne njoka nda zo bate wana za mukumba munene oyo batile na kati na nzoto na yi. Donc bandeko na ngai vraiment video wana emonani te, tozali kobundana koluka yango pona bandeko na batala bamona. Donc eloko moto ezali pasi ezali ndeko moko akokufana mwana Agence Fret Pochan Handel, Agence Pochan Handel, Bana Alman, Agence Nabino, Agence Pochan Handel, Mobange na Agence, ndeko soko lingo tinda koli na yo, karton na yo kangi kitoko ndengo kangi, ndenge kokoma na Congo na Kinshasa. Ndeko soko lingo tinda koli na yo na Kinshasa to na Luanda na Angola, olingo tinda voiture na yo na agence Pochan Handel ya sur même bapine ekokoma kitoko. Agence Pochan Handel numéro 1 na kati ya Allemagne. Pochan asengi na bandeko nyonso bozala sur biloko na yo ndenge otie ndenge kokoma. Ndeko nyonso ozali na Allemagne, bana Angola ya Luanda, bana ya Kinshasa Congo RDC, bana ya Brazzaville, agence na bino Pochan Handel. Pochan Handel, Pochan Handel
Ye 2 fois te bateau ekendaka ntango nyonso chaque 3 mois bokomona bateau ezali na mboka ya bakoko. Poshan Handel oyo azosala fierté ya bana RDC pe bana ya Angola. Poshan Handel numéro de téléphone contact ezali plus 49 152 025 177 31 plus 49 152 025 177 31. Ndeko soko bengi Poshan Handel akokoma sur place na ndako na yo mpona kozwa koli na yo to mutuka na yo. Bapine pe kokoma kitoko kitoko. Poshan Handel ya sur tokos. Ola Nigérien baza kobota zone Kinshasa na zone Barumbu. Zone Kinshasa lelo ekambami bongo na mama Pepito Kilala, mama na biso Pepito Bambote. Bande ko mélange moko ezali kuna ya bendie ya ba Sénégalais na ba Nigérien, ba Malien ya kosakana te. Bongo bana na bango. Donc Congo biso moko ba vrai Congolais, ba autonome ba kolo mabele. Na leki ngana danzi Joana lo ni na ngalata Joana danza longwa nga tambola na kara danzi akomona kindoki côté mususu Joana fena donc il faut tout ça les canaille tina ba famille tozo kanate ponini mutema lukundu yango na yusibino lukundu na kindoki soke sangani bande ko bolukula ngo kombo Satan de oya ya récit pour ça. Yango esprit eza pala na kati ya Congo. Lukundu na kindoki. Beta yango calcul sangisa yango na Damas. Bimisa yango. Bandeko nanga Satan de diabolo deko ça. Esprit congolais yango wana. Donc tozala mitema moko ti lelo nzambe kaka. Yango moni fumukimbango alobake bana mingi bakobima mingi bakozonga te. Po nini toza mutema mabe. Po soki toki mutema malamu biso bato yawa na poto depuis 1970 soki combien soki 60 combien ba congolais. Diaspora congolaise banda na Belgique depuis 1930 soki combien. Ti lelo bandeko nanga toujours sala te eloko te. Ba vieux bayaka kala rien. Ba vieux bayaka sika rien. Ba vieux bayaka sika rien. Biso to ye kala rien. Ba pecho balandi biso kala mingi te. Ba de ngai rien kaka. Bongo ba bano bakoya to kosuka wapi. Bande koza marato to benda film. Donc Olive Lembe aza koloba parce que aza congolaise. Aza koloba na ye batonga kinga kati na bango sika bato lelo baza kokende kotala le seul place etikala kitoko yango wana bango balakisi oyo bango bazosala Fachi Beton manda ekosila mpe toyebi te soki otongela biso wapi mboka ebongaka président surtout fo tika elembo ntango ozotika babiloko ozotonga babiloko ya danger baprésident bando remplace mpe baza kotonga mboka ebandi kotongama Hitler asala yango. Le soki Allemagne eza monene et comme une grande puissance c'est Hitler. Hitler atika bali konda danze ba konda ba banque ba mbongo ba lengwa ba or ba juif ba boto ba eza ki yankete mais aba tambusa mboka na bango ndenge wa. Lelo balima ba koma me tout train ya Europe. Parce que Hitler ba autoroute otambola yango idéologie ya Hitler. Donc atika ata lelo bo lobby bo fingi mais ye moto asala atika idéologie ya autoroute to kumba lelo to kotela ba carte to kumba Hitler ba société a danger ya mituka dans cadre allemand Hitler habillé toujours avec Hugo Boss Hitler. Donc bande ko nga mutu to ayaka na idéologie na ye ba président africain faut bazala ba comme na ba idéologie. Ezaka te yo koma na mbongo bokene kotonga Dubai koza na mbongo na mwasi na yo bokene kosala makambo botonga na mboka na bino po ba banki ba compte wana nyonso to ba ko bloquer bino yango
bana na bino bako René suka baokatanaka donc ya bandeko na ngai masolo na biso ya kaka na masolo tofongwama bandeko tofongwama bana Congo tofongwama Olive Lembe asalela ata na ye bayibaki mbongo oui tokoloba teke bayibaki te oui bayibaki mais mbongo na fe muna na Congo fe sala na Congo tala kutu chinois bazosala société ya champagne ya salité oyo mais pourquoi pas congolais oyo travailler na république euti koleka basala pe société batonga basala chantier ya minene batonga place ya minene tomona bakingaka te comme ebele bamona tomona immeuble Kinshasa immeuble etongami ebele oyo ya nani immeuble ya Olive Lembe bande otokoloba nini tant tomoni ke azosala action hôpital biloko ndenge na ndenge c'est ça biso tolingi ndenge wana eza te ke ono aza ekolobo non ntango azosala action hôpital azokaba azopesa mbongo na bato azosala action sociale azotonga azosala boye c'est ça mboka ekotongama ndenge wana eza te président ye au premier dame ozosala eloko te ozotonga te eloko te mbongo nyonso kaka koza kobomba non mbongo tonga na mboka na yo bandeko na ngai eloko ezobomba africain yango wana botala na Cameroun président Cameroun etala ndenge akoli Cameroun toujours salité eloko te na Cameroun mpo nini alingi ka bolimbisa alingi ka mbongo wana ye akufa nango mwasi ake kozwa mundele mwasi wana atongaka na mboka na ye na France ndeko ne kuta aza ministre kuna na France mwasi ya Polybia tala na bozoba na biso donc bandeko biso bana ya Congo biso moko bapeuple congolais tokodefendre mboka na biso tokomi na biso na suka masolo na biso mpona kosukisa bandeko na ngai likambo oyo tokositika yango boye te Fally Ipupa le cap Fally Ipupa merveille le king Fally Ipupa bandeko na ngai tomata tokita lelo na RDC moto aza kosala fierté na kati ya RDC mpona makambo etali miziki ezali bongo Fally Ipupa Fally Ipupa bandeko na ngai oyo papa oyo basala lelo oyo le sel moto totikali na ye azosala fierté na libanda ya mboka na biso eza jeune na biso Fally Ipupa vraiment chapeau en tout cas na succès na ye mingi bakoloba oyo bakoki koloba mais biso tozotala ndenge mokili ezali kotambola ke ya solo Fally Ipupa ye nde mutu asimbi succès ya miziki ya peuple congolais donc toloba ba artiste na biso nyonso surtout mutu aza na succès koleka Fally Ipupa pour le moment azali te ya solo nalingaka ba artiste mingi nalingaka faire gola mingi nalingaka pe fabrikasi mingi po bazali kobeta miziki pe ya kitoko mais kasi ya solo fierté na libanda ya mboka le seul mutu aza kosala yango bandeko na ngai ezali bongo Fally Ipupa nzambe apambola ye parce que ezali ntango na ye mpe bokulu le cours oyo akape asalaki succès na ye ezalaki ntango na ye alors lelo ezali bongo Fally Ipupa mwana ya mongala mokongo ngala abengaki kaka muyombe gauche abina tala te abina tala te moso azomona ndenge abinaka nga mona baka wi bakongole mpena kote kobina mutu po aleka biso eza pasi kobina toza danse mboka danse richesse mpe ya danse me biso moko peuple tolongolaka badringi toya nango totika badringi totika lukundu na kindoki epesa diabolo dete bandeko na ngai osala bien nzambe apambola bino merci mingi résumé ezali kaka ke bandeko na ngai président Fachi Beton azali bongo na
hôpital na Belgique ayaki kozwa ba soins médicaux na ye pamba te azali na pasi na nzoto nyonso ya mutu bandeko ebelaka nzoto ebelaka tozali bato tokoki koloba te ke nzoto ya mutu soki ebeli tobanda koseka yango tolongola makanisi wana pamba te congolais alobaka kaka ya solo meme mutu asali yo mabe bandeko meme mutu asali yo mabe biso tokoma na expérience ya kimbangu ye moko fumu kimbangu bandeko babeta ye fimbo chaque jour na basoda baza kobeta fumu kimbangu baki bacongolais baki mindele te bacongolais bato baza kobeta ye fimbo mais alimbisa bango aloba na bango pome eza te nzambe alimbisa bino parce que boza koobéir na mindele boza kobanga liwa mais liwa babanga yango te liwa bandeko nanga babanga na bango yango te po ezali destin ya mutu tu fo kufa alors ndeko koseka mutu te po bavideo tosalaka etikalaka ntango yo osekaki ntango yo oza susu te bakozwaka parti oyo ozalaki koseka mutu bakomi kotia yango tala ndenge azali koseka mutu ta ye moko elelo ye moko batia na foto lo ndenge okufa eza mawa mingi donc bandeko na nga président Félix ayaki kozwa soin na ye basala ye opération ezalaka nango na mutu nyonso lelo totambola oyebi nzoto na yo te na kati ya nzoto na yo tala ndenge tomonaka oyo tata oyo afinga Félix zoba oyo bona boy kombo ekimi ngai kotino lisanga bonganga te nani oyo ya mongala oyo ndeko na biso nani kombo ekimi ngai bon asekaki Félix mais azobosanaka ye moko mpe sante oyo ye aza nango bandeko ezali mpasi mingi yango bandeko na ngai ntango ozoseka mutu yo moko mitala liwa eza nango problème te eza ya mutu nyonso maladi mutu nyonso otambolaka nango otambolaka na maladi na yo mutu to azali mutu akokufa akobela mpe kaka nzambe apambola président Félix esika azali abima esika azali azongela mosala na ye aya kosalela biso résumé ya 5 ans nano toyoki ye te akokende te tokolakela ye te tolobake papa Félix kufa non bandeko eza kitoko te président yela biso zongela biso na santé ya kitoko tomona yo osala biso mpe résumé 5 ans na ngai eza boye tomona peuple congolais nzala eleki yaka koexplike biso mpona nini 5 ans oyo osali boye eloko nini otravaille malamu te estce okotika pouvoir yaka koyebisa biso élection ekozala te yaka koyebisa biso ya solo bandeko mosusu tolobi likambo bachinois bandeko gouvernement na biso zwa responsabilité ya bachinois oyo masanga oyo bazali kosala bato bapeuple congolais boyebaka yango bino mpe boza baresponsable parce que ntango peuple azali komarche te aza koyeba ndenge kobunda te bandeko na ngai toza kosenga vraiment en tout cas bagouvernement bapoliticien na biso bozala moto ya malamu bato bakoki komela masanga ya boye te oyo ezali na place ya basalite ya boye bapotopoto ya ndenge ya salite ya boye vraiment eza kitoko te vraiment en tout cas bomeka kochange yango donc bandeko totiki makambo oyo na gouvernement l'état na biso azwa baresponsabilité oyo et puis na likambo oyo etali vraiment bapoison bandeko tozala mayele biso batokenda na Kinshasa bakongolo bakenda na Kinshasa tozala mayele angele na ndenge ya kosakana te mayele ekenge luta niawo ekosala kitoko ekenge luta niawo bandeko okei na mboka zala mayele na komela zala mayele na kolia keba Congo mutema lukundu na kindoki soki esangani epai ya mutu yebaka ye wana kotselo poison ye wana koki kosala mabe ye wana koki koyina yo soki omoni mutu wana alingaka mutu te kaka bongo dans le vide
yebaka aza na motema lokundu na kindoki kati na ye. Diabolo 3. Mutu tu oya yinaka mutu kaka dans le vide boy. Ah, Johanna Alexis Champagne. Ah, masa wana nalingaka ye te. Ah, nalingaka te. Ah, ndeko na nga wana o cousin na yo alingaka yo te. O to leki na yo alingaka yo te, to ya na yo. To ndeko na yo, to ba parent to ba mama na yo beni bandeko tanga mi famille. Yebaka aza na lokundu na kindoke sangani Diabolo 3. Eza kati na ye. Akosalo mabe. Parce que aza jaloux. Aza jalouse. Pour nzamba sali mukili tozala ba jaloux te, tozala ba jalouse te. Nzamba sali na mukili égalité. Oya ako réussir azui. Oya azui te po nzamba sala batu na étage ne to mona ka escalier ndenge to mataka. Mutu la mutu. Ata moni camarade na yo azui. Sepela camarade na nga azui. Parce que soki yo sepeli na ye pa koloba ah muninga zo sepela na nga donc muninga zo o ako brancher yo nde to mona bato mususu azui pose moko bien azui fali pupa ye yo kolanda histoire na ye baninga na ye nyonso to bakola na ye atika bango te bamusuku taza na bango abetaka na bango na orchestre na bango le king abetaka na bango Frère Gola azwa mpe bamasa na ye bato tu soko oresir baninga na nyonso to bozalaki na bango bokembaka na bango na pasi benda bango. C'est ça. Attends, benda bango nyonso te mais moi ndambo benda bango. Et ça la bien. Nzamba pambola bino. Nzamba za na bino. Bo s'abonner na Congo Alenga TV. Bo partager émission oyo. Toyeka kolobela président na biso Félix Tshisekedi. Nzamba batela isika zali na hôpital abima po akosala biso résumé. Na 5 ans oyo etikala mokesi la 2023 toyeba eloko nini koleka na Congo. Président soka kufi mboka ekomi kao bandeko na ngai kitoko te. Biso moko peuple congolais tozwa responsabilité na biso. Soki lelo mboka eza kotambola te eza biso peuple. Eza biso tobundaka na biso te. Tolobaka te koswana kaka kofinga masanga badring tala ba masanga baza kosala na biso ya mabe mais toza komela ngo kaka ponina ah tikaka na baye kaka mboka ngo bateka kaka donc mato na baye kaka non o baye te bundande telema bozi to comme ebele bandeko Delta Force bima na Nigeria ezaki ka groupe ba jeune o ba étudiant o batanga ba moni ke bazo réussir te na vie mboka o nzamba pesi bango mabele na bango na région na bango pétrole bimaka balobi me comment mais pétrole za mabele ba koko na biso comment biso to resirte ba sala tu bazo minduki ba komi ko kanga ba mindele ko braquer bango ti lelo village de bonga ba jeune wana bazo ba poste bazo ba mbongo bandeko na Congo esalamaka te na toyoka te groupe moko boya ya bato batelemi na mboka na bango bamayema ekuti baotelema kote kuna gouvernement contre bango makambo ebele mais biso mo mpe peuple maka tro groupe moko te ebima na Congo rien o biso bana chango mais chango boza bana chango oui chango mais eloko nini bosala boko créer ta groupe moko te boye bosali yango bolobi ke non lelo biso mpe tokangi kote oyo en tout cas gouvernement omeka bokomona c'est ça bandeko na ngai Congo c'est un pays riche mais biso peuple toza ba malembre to ba malembre toyebaka na biso mpona te eloko nini tokoki kosala dringi kaka tala nde bamomi na biso na kini bakoma kobotola bango bamomi bakoma kosopana mpo nini bayaya tu na kini doki drink azokola drink batiki kata na drink doki vie désordre gouvernement akipaka ne bango te makambo tu ekoma bamomi kaka baza kongenga donc baétranger baza koya kozwa bamomi na biso na ndenge oyo bango balingi akozwa ata 5 momi alali na bango paseleki. Merci mingi ya solo bandeko na ngai maloba eza ebele kasi ya solo ngonga ezali ngonga tokosola lisusu vendredi koya mpo toyeba masolo nini tokomema na bino
vraiment nzamba pambola bino tika te kimi ezala na mboka Congo ezali mboka tolingaka mingi mboka bakoko na biso batikela biso toza na mboka mosusu te eza kaka RDC nzamba pambola yango nzamba alakisaka solo aza bolingo na biso ata mabe ezali mingi ata balobi ke politicien bakoma bato bakisi ya ndenge na ndenge kobwaka na banzela po te peuple wana kokolamuka te kobwaka na bamai makambo ebele me nzambe azalaka na contrôle ya Congo nzambe azalaka na contrôle ya Congo afrapaka kaka bapoliticien wana tanke bakoyeba kozongela bokoko bazongela nzela te ya kobungisa peuple bapoliticien na biso na baprésident bazokutanaka na baproblème po peuple azolela ndenge tozosala bemission po neti ngai ezosalanga mpasi na mawa na kolela ntango namoni foto ya ndeko oyo batieli poison na mwana na ye na kati ya cercueil bandeko osalinga mpasi natali tata akende kolia mwana mpe aliaki biloko wana bandeko ça fait mal ça fait mal mpo na nini moto ya mabe ya ndenge wana mpo na nini toniokamaka boye biso bana Congo mpo na nini tosala nini nini yango tosala oyo tokoka kotelema te nini yango tosala oyo yaleki bapoliticien badominaka biso kaka bango badominaka biso des années président nyonso akoya aya kaka adominaka kaka peuple koloba te soki moloba bokomi contre bodoki bato batelemeli yo doki mboka moko mawa na bato mpe baza kosoutenir taso gouvernement to pouvoir boye ye moko mpe azali nepiaka mais azokolaka bamieti wana esalaka ye kaka bien apeye mo soki bat-shirt soki bankosa soki banini mawa trop. Merci mingi ya solo nzamba apambola bino ezaki ya bino ndeko Shora de Sulanga Kongo Alenga KN tokutani bongo mbala nsima nde tokosola susu masolo ya kitoko kimia ya nzambe ezala kati vraiment na mabota na bino masolo na biso oyo epesami na ndeko na bino Kongo Alenga nzamba azwa lokumu tokutani bongo mbala nsima kati na émission masolo na biso.